Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Gabi, na banda na avant Diana. Gabi to uti na pas mettre pai. Gabi azamtu ngana yibite baba Gabriel na Fatu baza obligé ya kosolula batika confio nazolo bana suzi bantu na nana Teresa baza obligé ya kosolula fo batika makambo eloko ba wela ka tele bana kati eloko ba wela ka tele bana kati Abia limbisa ye. Ya ona lobaki na yina Gabi, c'est le moment. Comme tard c'est un na ozalate oya kolela na sima na ye akoyiba te, c'est le moment. Na ka obabi ke zana deux jeunes garçons obayela ka ya Gabi likambo li solo ya Diana ke Diana bimakana Gaëtan. Est-ce que vous avez obligé à koyeba ya Gabi to il fallait ba gérer ngona Diana to il fallait ba gérer ngona Gaëtan. Ba biza garçon mo ya mwendo na ya pembe. Bato ba yana makambo wana bato ba vivana Diana. Bamoni kino a petit netiraka alimuboto la biso plan o ya biso a petit netiraka alimuboto la biso plan o ya biso. Ah bazara mo bazaki mibala Diana quoi, c'est ça. Tout salir kora mo wite mais comprendre tout le banane. Ouais. Ouais. Jojo. C'est dans bakaboni bakiba c'est pour te choc wana te. Kunanga soki punanga falinga ina somba terke ya kupunda Diana. Nazuzela ndenge makambo leka na réunion ngai ndenge na sombaga libulu pona kokunda masirika nazam wana tana ane logo tebe na kodefa ta kodefa na somba ne fiske cercle pona kokunda leki na biso wana nazalaki na très bien tozalaki pe na moment tozana mona ya Diana toza a pona ko jeter pona ko samsa te o tout ce que le bien après ou même biso wapi c'est ça to aba ta bandeko tolinga kopelisa monto te soki yana lobaka ngona émission pour édéranger kai toza bandeko na groupe na monde théâtre ndenge bato bazwana ka ba mibali sona bina bana kotangela lo ba oba pesa na ba pasi ya grave moni penake no oba bana te basana bango ba kufite ya ona oyisa bandeko na biso tutika na kopesa na pasi to comprendre que ba monto to passer tutika ba faire tout na ba mboka nzambe kolukela moninga pasi tu kulinga ko salir moninga ezana ngona tina te ko biso tunde tuzana tiko koma famille to koma Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, balandi à partout dans le monde entier, oyo botala ka émission Nabiso, ba vérité, oyo na belabino, ba artiste, minene ya kati ya mboka oyo, oyo bolinga kango partout dans le monde entier, le a dans un espace ya village panda oyo sur Kigoma Mushi, oyo ba diaspora, ba na poto ba tebele ba ya ana kolia biloko ya bio, pondo limbodo makambo nyonso, oyo tokanaka ana kati ya village panda, toujours na page noire, oyo d'autres perdre actrice Nabiso ya munene na kombo ya Diana Makila oyo sala vraiment pas si tozo sala ba émission pour na ko pesa ko rendre hommage ko lobela plus na biba te benga leke chundenge nini na eloko yo na
les TV au sala te mais to sala on peut avec d'autres artistes ba ko sala squad to sala hommage ya Diana Makila na kati ya Leke TV aza na kati ya Congo Liziba TV na pesi merci susu na papa Paul Fiki pour FBT misalande motema mama Nathalie Fiki pour misalande pe na ba diaspora tout surtout ba mama fidèle le mama de Kevin Panda Lekechu ou balinganga lelo na koyambela bino moko ya biso pe ya ba artiste mais yaza di banda ya mboka auto kosolane plus makambo sur Diana pe relation ni bazakina Diana pe ayebaka Diana Makila ndenge ni pe ba joie pe trop ba sala ba film ebele na Diana Lelisi batu mwasi kitoko mwasi anzoto mwasi mabele atkei kaka boye yeso zo joue apesa batu posa ya kobina simekoli apesa batu posa ya kobina tekino malewa aza vraiment na ba archive belé et télé to kosola ana kati ya Congo Liziba TV ya Gisèle Tati mama versa se monter ma presse Giclo winner na kata Londres wana binonde bokangi babi César et Patioti lokoi loboko babi angoi babi mutambongo babi ozo aider ba orphelin aza na fondation na mobimba ko sala musala kitoko et Jonathan Dario aza sima kamera na biso le jeune marié mais abagezo lenge zo diembela to ebite soki ezanini ya kofungolela biso po tozwa appel ya José de Londres to benga pour intervenir na kati ya émission na biso to benga sikoyo ya José de Londres po to sola na na kati ya Congo Liziba TV Nebike batutu ba kotala biso siko awa ba kolanda émission na biso tomoni ya José de Londres ayambil artiste na biso ya munene o azali banda ya mboka oyo tozo solane kala mingi te awa. Bonjour ya José. Ya José loba mo makasi po toza en direct awa siko na kati ya chaîne na biso Congo Liziba TV. En tout cas, merci na batutu bazolanda biso na Congo Liziba TV. Courage na yo na musala to kuzosalela biso. Yo na ya biso ya parler donc. Ok. Ya José de Londres na peso na nous mes condoléances d'abord. En tout cas, merci pareil ma yo pe uzakolo matanga ngoko. Ok. Bon, ya José d'autres ko perdre moko ya biso ya artiste munene ya mboka oyo o babenge na kombo ya Diana Makila. Lelo esali vraiment pasi o to monde lelo Diana akufi o eningisi vraiment mokinzo e bananu ya José de Londres. O yebana kana Diana Makila ndenge nini? Ouais, merci Nayo. Diana Makila azali fille parmi ba filles où elle na sali groupe standard. Ba première écrit oyo bayaka groupe ezalaka Diana Makila, Bibi Chituse Kusiara, Aminata son père, bayaka na ba petite sœur na biso ya zakanzo tuminene wana nani la boss comme qui m'a joué rappelle-moi toi comment on sala ba publicité ya ba blog na mona kena balina ekoya donc azalaki ba petite sœur oyo nga encadraki oyo na sali groupe standard bango na ba Joël Katia bazoao donc na parlando na monaki comportement na ye azalaki mutu moko ya kimia za oloba moi troté tellement nazalaki na connaissance moko azalaki grande sœur ya Yasmine kombo na ye azalaki Diana Mascotte donc na concert oyo tango ebika biso na kini ndenge ezalaki tozako vivre na bamatolo banini soki na kina abengisi nga na gombe ba surprise azako sala ngai elekaki tellement gaya namonaki eloko akosala pana ete yango monaki nazwaki kombo na ye ya Mascotte napesaka yango pa Diana par rapport ya reconnaissance na ye donc c'est ça donc tobandaki na ye wana na ndenge toyei kokutana nde na banzunzingi pa major totravaille na ye nde trop na banzunzingi pa major donc c'est un peu ça. Voilà, Obi, vous travaillez ne plus et trop et pas ya major. Et l'autre monde Diana Koufi, Gabitobi, ya José, Babi qui va bravo, t'es ce que mouta Koufi, Baka, Bola, Mouné, Mabé, tes comportements ya Diana vraiment envers eux, surtout dans le groupe standard. Ils avaient collé canon d'engagement. Ouais, donc bandeko bazana bako témoigner tel que chef Nabiso alaga chef à groupe Jacques Moutaraki ko encadrer na groupe. Ako expliquer benezate que nous pour le loi Koufi Diana alaki mutazako loba mingi te malaki mutema mukuse ala osilika rapide
alaki mutu moko aza koloba na mwa bapasi donc bokovanda bomona avandi kimi atalaka yo kaka masilika apamba neti ngai moko nakoloba na bino ere tokutani na ye na niveau ya banzonzingi nalaki mutu naza kotumbola tro mpona lobisa ye tokenda kutu nzonzingi mo na nzela ya bakongo na pièce moko tosalaka makila na nga donc tellement natumbola ye tro asupporte ate akanga kutu babiloko na ye azonga donc atika biso na banda bakongo azonga ye donc azalaki moto aza kokoka mpenza te aza kosilika pambapamba donc comportement na ezalaki aza koloba mingi te maza kosilika rapide c'est ça aza koloba mingi te aza kosilika rapide lelo boyi otravaille ne dur banzonzingi ebele ntango sango nano ya diane ya makili eyelaki yo na mato esalaki yo ndenge nini komona moto opasa babon moment en tout cas nayebi biso ozozala na place na nga comprendre soki alaki yo olinga kosala ndeni donc nalelaki butu mobimba ntina bandi koluka kobenga baartiste mosusu oyo bayebaki yango te mpona luka na verifie ske eza kaka maka ndenge ezalaka basango ngo eyaka na bayoutube eske to eza réalité na motema nanga nakomaki koprie nzambe asalaki no ezala ndenge wana te nayokaki ezalaki bakosaki na bango to moto abetaki bongo kaka po azwa bese na ye naye kobenga na eglesia yebaki te ndere akoti na groupe aconfirme nga nabengi camarade na ye oyo mpena balaki baproche toalaki na kini aza na belgique awa nana pita badiama yebaki te apres aye kozongisela nga retour ya kolela bon nabengaki dicaprio nazwaki ye te nakoti na groupe ya sos oyo tosalelaki ye nde naye komona bato bazolelalela na place wana nde naye koconfirme ke akufi donc c'était pas facile vraiment sisiko nazoréalise yango te kokufela ndeko na baage tozokende oyo franchement ça fait mal tozo ekomela boye mais vraiment nazozwa temps ya kovanda nga moko ezosala pasi yango mo nazointerpele bandeko na ngai ya basi oyo bazodiskitaka tout le temps maliwa ya diane interpele biso bacomprendre tokomi wapi tozokende wapi lobi tokozala te toprépare nini entre biso eloko nini totika na nsima na biso nga nalaki moto oso tokutani na bandeko na groupe naaki matumboli koleka tout le monde epuis bato tu balaki korespecte nga epuis matumbo na ngai alaki mpona koamise galerie mais mpona kokanga kanda te mais bato tu bakotemoni bawebisa bino naza moto oyo nalinga place naza bato bazala na esengo bato bazala na kimia bato baseka mais baza bakabwana te voilà ya José de Londres tozano awa bato bakotala vraiment ezopesa vraiment passe bazoyoka yo ya José nayeba vraiment sango oya Diana ntango okaki Diana AVC betaki oyokaki yango ndeni est-ce que oyokaki azalaki kobela avant to ozotravaille na groupe na bino na standard na mpe banzozingi abi paraître Diana azalaki moto ya batension bakambo ebelebele est-ce que oyebaka yango mpe en tout cas bon sincèrement fona zala clair ngai nazomona mobali malgré tokozala na bango mais basekret na bango basolo entre bapase na tikala komona Diana na batitide ya makambo batension te mais oyo nayebi Diana soki aza na baproblème na ya partage akango na tout le monde te soki omona abeti lisolo na baninga na ye esuki kaka ye na baninga na ye donc aza moto moko azalaki kobomba mo makambo na ye mpe ekozala mpe ozi bamaladi wana efrapaka bapresque soki oencaisse trop soki oza na nerf moko solide te yaka mwa presque lelo nalobi mpe nde toosolola boko oyoka mpe de Londres aza te bosutuka te mpo babiloko nga nazosibir na bamakambo eleka na internet heureusement toza bana na nzambe tocomprendre ke temps ya nzambe nde falaki elekela biso bongo mpo tozwa formation mais eza facile te yango na koyebisa bandeko na biso totika na kopesa na pasi tocomprendre ke bamomo tozopase totikaka bafere tu na bamboka nzambe kolukela moninga pasi tu kolinga kosalir moninga eza nango na ntina te po biso tu nde tozala na ti tokóma famille tokóma bandeko soki omoni eloko moko ya mabe ekomeli ndeko no oleke oyaka koleka nango na baplace moko oyo moninga ozala salir tikala mwa grave na tete na ye mwa genre quoi en tout cas mabe
tobongwa na solo babiki bolingo tozolakisana ka soki tokufi boye soki tolakisanaki yango ntango toza na bomoi moninga asali yo mabe oye mpena pana yo olakisaki oza ndeko nanga meloko osali eza mabe kobandela te tozala bien ekoyede biso tokoavance makasi ke tosalaka bahypocrisie oyina ndeko na omela miso na yo ozosala semblant epuis eza lisumu na miso ya nzambe hypocrisie nzambe alingi tokoavance te soki moninga asali yo mabe fungolela ye motema bolimbisi balobaka yango pardon c'est puissance qui libère ata moto asali yo mabe yo oza na raison soki opardonne nzambe apardonne okoavance mais soki moto asali yo mabe oza na raison mokangeli ye so motema omikangeli baporte na oyo moko donc c'est pas gentil. C'est pas gentil. Liwa ou la bande kozo précédé biso et yako ko interpeller biso l'acception que nous lobby ou tout ça qui kolia na zate lobby aux atour na yo. On préparer ni pour na. Voilà, tout préparer lobby pour na biso ndeti na ka on to bi ke soki ba problème to likambo bolingana kolokana TVT ko bla moninga te tozo na mukina sima na ka ya Gabi oyo zaki na ndeko na Diana Makila eleke na kati ya internet bino pe ba artiste belé to yebi ke bolanda ki ezape likambo ya ko bomba te za likambo za siko na makapo le to moni lelo mokili mobimba pe na ba artiste mususu ba komi ko condamner ya Gabi mususu traiter ya Gabi nyoso ezayo mususu lobelen mutu to pesa ba kamna ndenge na éviter la canne on a nous président de Londres ko bani ni kambo pour na kaya Gabi lelo peut-être même kolo oyo peut-être imaginer kité ba bango ba ke nyoso yo muto pese bo to éviter est-ce que bino fou les artistes nan de pays moneli li kambango sa ndenge ni non omoni Gabi na banda na avant Diana Gabi to uti na pas mettre pas Gabi azam ngana ebite baba leki obiso to recruter ba Gabriel bazena bazalaka mo ebele na leki na so mususu akufa Zidane bazala ebele Gabi aza abandi kutukoloba na théâtre ala muto aloba ala lwanga moni Gabi nde tozalaki ngana mona kinga yake mwasi aloba kama zakala na mutema te aza petite sœur moko ongaso na lobby ayoka et puis ndenge tozalaki soki Gabi aza na place ayoki kinonga na zo ya kimaka ke batam aga moni epi aza mongala bangala ba batu mo bosuki likambo ezali alobi leki epi a continuer masolo donc batu batika kolinga kovandisa makambo place mo bo makambo ezana honte et yaki leki asepelaki na eloko te oyo bato bayaki kotya songi ke non tala boye botoko oloba te me ngai nabengaki nalingaka kokondane bato na tele te po ndenge nauta koloba tout à l'heure ndeko nyonso asali mabe koya koetale lisusu totya ye na kulusi benda ye solola na ye boma moto etanke bato c'est bon me bato bayaka kotya pétrole na kati ya makambo baza bato mabe bango nde mpena moto bazoboma ça n'a rien à voir na makambo ya Gabriel ça n'a rien à voir mais nazoloba peka na Gabi omoni lelo tina lobaki na ye na privé na lobi ba témoignage mususu ezoya kobima ezoya po elave yo mais zala sage tika distraction diabulu aza mistiki diabulu akuna tita o eloko moko boye komi ya yo mais ye mtasalaki makambo Gabi na bendaki mato na yebise leki na nga zala prudente tika distraction nzamba ye kolobimisa ba makambo so ezobima likolo po elave yo alors zala maele longola motema soso wana olia ya moto tout le temps omoni likambo nini ko se maîtriser te et moko pe ndinga na na ba tension par rapport à koka makambo te Gabi aza leki mo likambo ya lobi na ye pied leki mais tozokola alobaka monoko elobaka mingi sumuka petro yoko bana koloba na neti nga nazana babatu moko mibale misato ya mususu salise blague mo asepela na ngota tika na mais yo loko eleka olimbisa nzamba zo protéger ko vanda nango awate poto condamner nani to umisa nani nazo benda Gabriel surtout Gabriel Nafatu eliwa ya Diana etia ba elongola bango bakana na lobi na bango ebele na kuzu na lobi na bango na moni keno bazalaki koyoka sikolo bayokaki nga neti fatu alobaki na ngai yaya na yoki mais pekisa pe leki na yo totika makambo tusi tokoma bandeko nazoloba na Diana Gabriel na Fatu baza obligé ya kosolola batika confio nazoloba na Suzy Bantu na Teresa baza obligé ya kosolola fo batika makambo eloko bawelaka te banaka te
wana ba tout bana ba conflit mike wana ba ans ata leki na 2 minutes na kuso basala sina limisa na yebiki ba chaki nere maza petit na nga utika la petit na nga ba ans ba 2 minutes ba sugar ba la duchesse ba bango nyonso na ba leki wa biso baza obligé ba soigner pour lelo biso to vanda ba koto a Jésus poussa na bango nde ba remplacer ba biso baza ba remplaçant valable na biso. Apes exemple ya bien tous ala na bango bien soki muninga sali loko ko e déranger solo la na ye etanke mutu ko to kokana kate biso mutu te akoya ka pana ba se plisa o se prendre loko te me na ndenga propre bende ni na ona ye balbite ki buzala ba ninga botamula ko éviter muninga na ndenga sagesse. Ni to pendenge tuzala ka ona na série na so to akana ba conflit ngana camarade na ngesope oxygène asana ko ibisa yo devant groupe to discuter à mort vous voyez que nos bateaux par le banalisouté to discuter en pleine répétition à cette mairie en pleine répétition je te dis pour le que nos bateaux ba aussi do par le banalisouté mais après répétition to que vous vendre place moko bateau to bengali ko tuna ba petit donc to tikali to continue car et bakata za témoin oui sabi do faza la gagne de mungu muto sepel na ngote bu discuter na ngopo le kwa ba to sepel na ngote bu tutsani esili et sobena na sai ba discuter à mort na voyage ya poto ngana tikala mais ba koma bazana ka ba pirize luga mitemate tout le monde place bazali ba faire koko tout na mais ezala ya ba rankinte ba vient na biso pe ya bu ya mikolo biso to kuta et pesa ke ba discuter mais à la tête que vous comme ya lelo lingi muninga vivre bien te olingi muninga galérer olingi passa muninga za les sengono mais non to ke na muti wa bibloko to zo ko envier lelo awa to kotika to ke so la part no mutema nga poto yi ko enseigner no makambe belé bato ba comprendre donc depuis qu'il na ngina ba discipline nga mena poto na ko baksa suski bunzamena ninga usangala te. Voilà, Bugunzambe, Bozo Kaya, jeu de Londres, Bazo, ça conseille plus na ba artiste, na batu belé, na biso nyonso, bu monde lo habito yo kana to bongisa. Mais ya José ya de Londres na habité, le na ka dali longa téléphone na wana, ya de lo ya José na ngina yeba. Yo bi na kandeti ya batu, bazo lingana te songi entre vous les artistes, eza ebelé. Est-ce que c'était obligé tout ça en moment mukesima na ka obabi ke na des jeunes garçons obayela ka ya Gabili Kambuli solo ya Diana ke Diana Makana Gaëtan. Est-ce que vous avez obligé à quoi ya Gabi to il fallait ba gérer on a Diana to il fallait ba gérer on a Gaëtan. Ba biza garçon mo ya mwendo na ya pembe. Oyebi ki jalousie ezalaka fort ke yo moko soki uzana possibilité ya ko gérer ki biso tuna mukilinde tozalaka wa to kana ki jalousie to kapena ki mutemo malamu na kati na biso. Na mitema nde tozalaka wa tozana molimo ya ki jalousie tozana molimo ya ki bunzambe mais soki uzana ki bunzambe uko dominer molimo wana. Ouais, amen. Ezaki jalousie bato bayana makambo wana bato ba vivana Diana ba moniki no a petit netiraka alingo boto la biso plan o ya biso. Ah bazara mo bazaki mibala Diana quoi, c'est ça. Mais tout salir kora mo ite mais comprendre tout le banane. Ouais. Ouais. Jojo. C'est dans ba kaboni ba kibato c'est porter choc wana te. Ce qui est vrai toi ba santa que no mwana o ya biso aina place o alingo donc to yebite ngana za ina ki na wana confirmation. Ozo imaginer zo le bakaka. Neti ba yebi que no de Gabi za la chocho so ko yeli kambwana et o le kandingona te donc ça par rapport à qui jalousie. Mais tout vanda wana te zai logo c'est leki mais ndeko na biso azate to sulula to sote to luka to luba makambo ya bien ban epesa leso na ban nego to tika. Si on lobby bien po be na kaya ki jalousie na ki mutema parce que ceux qui peut-être les loba ya ki ko lebisa ya Gabi makambo te peut-être ngame mapen kolo amemi le lote na liwa te bete ke liwe ko ya parce que bien Gabi za ka shosho so za ki ba ya mikolo ba bande ko bien fa ba telemisa nde Gaëtan na Diana ba pekisa bango. Circonstance nous sur le bateau comme ils en colopo il fallait que ça la canne on a pour herm sous Gabi azo pe maïla za na maîtrise sur les cambo grave il y a ibandenga o se maîtriser même sous o eleki il y a plus grave il nga ko komela il nga ko me maïna bandenga bien donc koloko la o ekomi azo maïli bateau on a pe baïba kino bangu ba che pétrole na kati ya moto baza pe na part ya mabe na kati makambo malgré ba melami mais nzambe babumba na kaete. So ba yaki na kisongiso ba kuzala ka bango
Kombo eza déjà maître Robiro bima penza e bima nango. Tebe ngai na kulinga te tokende nango ba kombo bima sansera rien c'est le cas eza soki oyebi kombo na e obende tangende oyebi siki no mone loko lukata parce que koma me. Babi aza muta mwindu na ya pembe ya mwindu elega na ya pembe pe lega. Pas grave yo za grand son so za polisi moto mususu zande yo mutu ko couleur na ya mwindu bazaka bato c'est important de changer. C'est important na mwindu na ye na kipembe na ye attirer les hommes na geno tala makambo na luka ki to komi wapi. C'est ça. Ya José Ndeti tengdo tuna Ndeti obike naka ya Gabi na Fatuka emebayo kana boma moto mais na sana vidéo moko ndebike eoleka aba Alexila biso ngo toyoka fata zolela na matanga Diana limbisa ngai moteke il est temps muta kufini ko senga pardon na ebite ko ba ndeti parce que vidéo pe au mona ngo oleka na chaîne azande kono na édition neti Fatou azape mutu à peu près balaki besi ba comportement moko na Diana balaki osilika pamba omoni bana basi ba yeba ko gérer émotion na ba mutu comprendre azalaki mutu era mususu balaki na problème moko ko esalaki no mutu na mutakangi kanda na eba oyo kana te era ko ay ko réalité que no mutu tuzaka na ebie tuzaka suka suka na moma moko kwa ki azaka ndeko nanga komona kino izaka na mote kino na ndenge kino ozo souhaiter mundinga kufa linga te kino compare lo mo asalaki de blessaki yo na linga nga suka uza pembe na ete na éviter mais na zolinga te nde azala te vometo mona naka na ba face na bisengo na biso tuzala mais wana ebimisi eti azakolela bongo eza émotion ya amour azalaki na mobana ye abia limbisa ye yango nalobaki na ye na Gabi c'est le moment matar te ntango nga ozala te oyo akolela na nsima na ye akoyeba te c'est le moment bima yuma na miso bato nzambe akono yaki nasololaka na bango je crois ndenge nasololaki na ye akomprenaki bato ebele bazo akoakize wana c'est pas place oyo akoakize baningaki baza kosolola te nini te nini po esani tozala bato au milieu du village c'est ça comprendre te mpona kopekisa ça ne sert à rien ya koya kotanga bakombo ke talent tel asalaki boye ye azalaki kosolola te oui à part Fatou bato mosusu mpe bazali basololaki te émission ezoleka tokomonaki atangaki bakombo bakamarade oyo bazalaki bablesaki ye mais bamosusu mpe bacontinue na bango kosolola bazalaki très bien yo moko mpe ndenge ozana moto mosusu asala eloko moko kosepela nango te oevita ye soki oza koyebisa di makambo koma oyebisa te oyebi keno witi oza na réserve nango mais osololaka ye kotanakisaki position asepelaki te baza kosolola te bongo oyo azalaki osala semblant bayokanaka te me basolola c'est plus grave akosala mpe mabe olimwe donc bato batika koya kotya pétrole déjà na moment oyo place tozali eza place moto azwa réflexion amonake ndenge toalaki na ye aza lisusu te ndenge yakei ekozala mpenga lobi bato ebele tozomona bamort sibi tolali bolamu kisu te kasi ateke no soki yo oza en bonne santé oza na bapake nini nde ekosurprendre yo te tout se préparer papa. Voilà, tout s'est préparé et ça l'a bien. Tout le monde y a José ko linga ka ba émission te o linga penza ko ba te mettons ozolo ba ozo ngote ya penza bande ko na yo ozana posa vraiment économie de trop parce que vita kana nous ba interview ba bebele mettons ko je sens que o y a du mal ozo ka pas si vraiment na bande ko no ba artiste et comédien mabe komi ko ya José l'autre moni si balingi via pressé balingi kaka omuninga babosani ke muninga galérer pa comme na place za lilo monde baby on va penser na biso mususu wana otala yebo bapaki me azavewe alingi mativi baser na biso balingi bavi apressé bokokende bokotika ngo c'est ça bakantelo mabe bakuto na ngote me yo zoluka koluka mabe poka bamona yo okende kotika ngo ba condition ba kopesa oti okende otuta na miro tiki yango c'est ça muntu zokina banjamike. C'est ça, ils ont vraiment passé à José Abi, Rokinami, Rotikango, Rotoutiango, Boyokana, ya José Abi, Thérèse, Suzy, Boyokana, Gabi, Fatou, Boyokana. Les autres, ils vont combien Fatou, Mamabi Popo. Comme vous avez dit, internet, et ça là vraiment somme. Il y a José. Si vous avez dit,
mona ba mo baza ba plus ya José siko to tuna nanu naka oyo ya to tuna naka oyo lelo tomoni makambo ebimi lisusu yo yiba zaki oyiba allo ya José yoka allo nazolanda bien toyebi ke obiozalaki fa nani Diana azalaki ndeko ayo leki ayo mwana oyo ozalaki na groupe moko me oyeba mpe bapiri ye baninga azaotambola na bango oyebaka relation ya amitié ye na Fifi Miel oyo aleki ya vie ya ngai tozalaki na kini nayebi moninga nayebi na balaki bapire ezalaki nana pita badiama epire nga nalobi naza koyoka bango mingi na peti na biso nani maisha na bazalaki mpe kotambola mingi na peti na biso oyo abotana alendele nani petite sero nani Janine Kalanga Janine Kalanga na Fifi je crois bakanga bangi mingi na sima na ngai bangi mingi na sima babebe yo ebika bana basi so ba koma baninga tana jour moko ekoleka o basala ba ina neme pesa la Fifi aza mwana nga donc le roi déjà vie azaka pire ngai donc déjà famille na bango mo d'ailleurs kutu mwana ya Fifi oya mobali azando ina nga babenga ke sidabile Jericho donc famille a vie na famille na nga bango tout ba papi do na yebi bango na très bien so na kina chaka loi donc yo binga na théâtre na zana frontière partout nazalaka donc voilà quoi voilà ozalaka na frontière te otiaka loi lelo tomoni makambo ebele baémission komo bima baarchive oyo Diana abi ezalaki na ami na ye oyo aza na Turquie le mono sayebi na Turquie c'est Fifi oyo ashokaki bawelaki mobali oyo biso toyebi artiste yango ya mobali babeki na kombo ya Hervé Aurore oyo moto nyonso ayebi lo bafoto ebimi soit disant Hervé nde abotaka na Diana mwana ya mibale lelo makambo ebimi mebela bi oyo Fifi mutu abomisi Diana bashock wana tant que artiste makambo ekomeli est-ce que peut-être ya kobenga Fifi to ya kotaya kotuna vie ya likambo ebimi ya soma oyo tant que montu tant que famille toza na mwe ya Diana toza awa pona ko juger te pona ko samisa te o tout ce to lobi anga après o mema biso wapi c'est ça to aba ta bandeko to linga ko pelisa montu te soki yana lobaka ngona émission pour déranger kai toza bandeko na groupe na monde théâtre ba ndenge bato bazona ka ba mibali sona bina bana kotangelelo ba o ba pesa na ba pasi ya grave moni peneke no o ba o bana te basana bango ba kufite bana bango soko bana ebisi bo yo bana ofongola dossier ya bato ba betana ka ba mosinzo yo mo na bino robi ne bakoma na niveau mais bazolia ba otambola ba osolo ba kufate elekan to lingate tozwa liwa ya moninga esalir bandeko batikali to bongisa c'est pas le moment c'est pas le temps to ana temps wana te soki Diana lobaki yango eza eloko oyo na vie na ye déranger ki elekaki o comprendre et puis surtout osolola ngonga na préféré na ndenge to solola kana ba tanke bandeko na famille na parler to plutôt traitant kuna to yana ona télé s'il vous plaît papa s'il vous plaît po ata traitant on a parlé mais déjà yebani nango déjà na mito Diana babi kuna na Turquie ba fan ya Diana bazo sala Fifi Miel makambu somo akomi ridicule bombani kana ndako ba fan wana bango bayaka na bango kaningona me basala ki logo te na ba vina so tango tozala ka suna télé te o comprendre ba fan ona to landa bango te ba diabolo liboso eza bango nde bayaka ko tia kisongi ko pelisa moto na kata ba fan ona mutayaka ko pesa conseil azate bayaka ka ko boma ko loba tango di ba fan wa Diana tango Diana azo galérer azo sala sous théâtre te bazala ki pe pona soutenir lelo Diana zate nde babi ko bima ba fan bolanda bato na te bato mabe comprendre bomi kotsa na makambo wana te balanda ka ba intérêt so uzana ngenge uzana succès pona mabanga pona nini Diana vanda ki wana azwaki un bon moment azo jouer te azaki na makamune oyo azalaki na mfane nini na lukaki ke no Diana domo na osute zwa saki ya masango zwa saki ya luso zwa secret fane nini fane moko bima wa ya kolobaki no ngai na soutenaki Diana tango bino botikaki fan moko ya okota makambo ti oyo eza makambo ya ndako ya fa
lelo Diana zate tutika kolatisa liwa na ye papa bonde tina kai lelo loba nazoloba na yo eza na bamakambo oyo eleka oyo baninga entre oyo bazali kotambola omoni penake no oyo mobali ya moninga ya vi azwaka charge nde na tu na libota ya moninga abeti mosinzo epesi mpe mbonge bakangana benemi me lelo basololaka batambola wana boyebi yango te me bokozela moninga mokolo akozala te nde boya kobimisela ebuloko c'est pas bien quoi c'est pas bien kolanda kisongisongi ya babato wana baosala te falaki basoutenir Diana kaka ntango ata ntango akoti okutala tomoni moto asoutenir eta pare biso mo bandeko totelemaki ya botika kokotisa bafana na bakotya bato na berere comprendre tozala juste tolanda bato te tokunda ndeko na lelo na 16h biso nyonso aza fan ya Diana ya solo azala na maringa epai ya na major pa na bosobolo pardon azala na kasavubu na bosobolo na 16h akende na réunion acha Pierre na ye aluka pesa makanisa bindeni tokolela ndeko na biso na honneur batika kotia kisongisa koleke bavanda wana ya koloba ba n'importe quoi bakende na bosobolo na réunion ya lelo ndenge ni tozokanisa tokunda ndeko na biso na honneur tokabele ya suka wana bata makelele wana te bato baotya makelele bato kotani bobebani bango apres bavandi na bango kimia na bandako voilà ils a vraiment pas si mais ouais bana bafani nini bato bazolinga Diana babi siko fifi aza ridicule na kati ya Turquie kuna aza menacer surtout bato ko finga na saki direct mais non fifi vraiment ko finga na ezala ki wana babi ti fifi kuta posta ki Diana longoli supo pression le kaki ya bato azo kokata bia zo yeba te au monte ke ko pesa vie ya passe ya ta matanga ya Diana ya ona utugo lobana yo fan so baza ba fan ya solo ba soutenir Diana tokunda na honneur ekosala eloko te soki bakei kobamba ndeko mabanga toyebi te ke makambo oyo ememi ndeko na biso na liwa ezalaki susi wana batika koya kobakisa petrole na moto ba vrai fan ya Diana balela Diana na honneur batala bana Diana tiki po ya biso ezalaka ndenge tozopesa ya suka boso bakundi topesi mokongo esili ba vrai ndeko na yeto na balandela vie ya bana atiki mwana ya moke na mwana moko apusani deja ba vrai fan ya bien ndenge tomonaka ba biso ba fidèle ya vie na biso king emene ya tilelo totikala na kata famille ba vrai fan ya ba biso neti ba Elena Manzila tilelo ojouaka te mozana ba problème azolandela yo na mabondeli na financièrement na donc voilà vrai fan ba ebake bo bandaki kolanda mutu bien na tango ya bisengo na pasi olandi o comprendre yango na websa bandeko na biso na balandaka bato teka pone balba mbisi elanda place echola zala na mutu azopesa conseil azoyebisa ke ozosaleza mabe kabetela oka maboko za danger bato te ba ya bisa biso za danger. Voilà, merci à José de Londres. Vas-y. Batika kocha dani quoi donc ezaki to boteko. Merci, José Robaksa nini pour dominer ko chiter na émission na biso. Et là on ko Robaksa pour l'instant pour na masolo yango pe na likambo ya Diana Oyope pour te biba na miti yo lobi mais ba dossier eza ebele je sais mina e biso lelo a rokanga matoi mais cho eza te to bomarara moto pour makambo zo bima penza mais tant que ya tant que ancien pe mbiaka ya monde théâtre Robaksa nini na makambo parce que babi moto zo pela ya gabi kuna na fatu eza kiti mati babi to yebite ekosuka ndenge nini mema beza penza ngai na lobi na yo awa wana baleki nanga na solola kina bango deja mutaza na problème ya mninga ya makasi azate bazana ba blogo yo ke bana basi esimba ka atending boybeli ma vie basi mais bana ba problème te na solola ki na fatu deja fatu tu santé zo déranger azana problème ade ya Gabriel na auto nazo kumana na yi kala mingi te awa yebe santé mbureke mom ke bazana ba problème te batunde mutu bazucha kisungiso s'il vous plaît Fatou azoyo kande na zoroba Gabriel azoyo kande na zoroba na Susi azoyo kanga Thérèse azoyo kanga bawela eloko mabete eloko moko ya grave kotate ko bakoma binemi sauf ka keno ba incompréhension omoni ke mutu bolingana ki minga sale eloko moko déranger
bana basi le quoi ba supporter ka émotion na bango te koma baba ndeko. C'est le moment na yebi ki balingana ka mais sauf que moni orgueil mo pesa la kati na biso tango so bimisi li lobana ko lobisete o mona poke no bana osenga pardon neti ko bima yuma orke bima yuma na mukili o bima yanke panzambe. Alors tout tika ko yana mukamu kino ba yuko na te na media orke biso mo na famille déjà c'est toujours traitant ba songi batika ko apelisa mo to ba famille na solo la na bango déjà c'est bon promesa na ngote et au mona bango mukolo moko te ba bunda au mona bango mukolo moko te muta souhaiter muninga malheur baza bandeko et à part bango ndenge bozo tshaki songi za pena ba bibeli mususu na pe ba songo atena ba sena mibali ba mona ke to comme na temps de la fin Satan a envahir mukili soko zo landa mukambo ya mabe se kwa mwana Satan soko za mwana nzambe mikitisa nzambe utongo donc ba vrai fan ya Diana tous à la 16h na bosobulu na flata major ba artiste nyonso o balingi ndeko na bango ke na boboto tous à la na to pesa na ba idée ngai na oyebisa bana tu ya groupe standard ba ancien nyonso ya groupe standard ko banda na chef na bango Jacques bakuta na wana baluka basala eloko o bango bakoki ko sala place bango ba kosuka nga na zawana soki pona nga falinga ina somba perke ya kopunda Diane nazuzela ndenge makambo leka na réunion ngai ndenge na somba ga libulu pona kopunda masirika nazam wana tana ane logo tebe na kodefa ta kodefa na somba ne fiske cercle pona kopunda leki na biso wana nazalaki na très bien tozalaki pe na moment oyo na tumbola ki ya seleka ki ya sepela kite ezalaki na moment oyo pa lia ki eloko na ye na botoli etuli etutaki mabuko donc moya asuka ya kopesa ye bolingo tozalaki na mona bomoi pona nga nazozela ndenge renwe koloba mais ata mbongo ya kodefa na kodefa na somba ne fiske cercle pona leki na ngai wana donc courage ya José ba diaspora boyoki ba tunya so boyoki Jonathan Dario ya José lobi soki atali ba réunion to ça lelo mamnesi ko lelo côté ya ka cercueil batiki la epenza akoki ko somba ta cercueil pona Diana Makila na yebi ke message komi ba koyoka ngo ya José de Londres bi akosomela Diana Makila cercueil parce que abi aza cher panae ayebi penza très bien moi message pe na bato oyo ba soutenir ko soutenir Rabino ba artiste chité na biso to 4 émissions courage na biso vraiment choqué makasi ya José. Merci beaucoup na webisa kaka Ibrahim Kalemba na Washington Express na kante ba États-Unis aidi ba problème to na ngome to kweli grand likambu na webisa Elena Manzila HPM oya Amede yina mabondeli na ebikaza mutu ya sunga ka babula ba orphelin be tucha mabuko na pati to meka kota likambuyo merci ko ya Gobelisha ser na biso yeba kota makambo ya orphelin donc maman Nandi un enfant pas comme les autres vraiment biso tout et puis na moni ndenge tozo solo la ser na biso Pamela Shekola akomelinga message azo compatir na biso Pamela Shekola vraiment aza pour bino pe na profiter na ba conflit bozala nango yumo pe webinde ngozolo bana na sima ya seleki na biso Karen bobe bana na bandeko ebele donc to ya ko bezate ndenge tozo solo nazomona ba appel muso ezokota je crois za ka pona yango donc Pamela Shekola abongisa na Karine Jael Chou abongisa na bandeko muso ba bebana na bango donc bino tout tous ensemble vraiment ba courage pe na mififisi wana senga yo pe numéro tirisi ko pe senga tena ngai na encourager nazo luka numéro pona za numéro neti nazo luka ni na komela bato ba pesa nga pona tindela ba rezi baza pe atika kisongi bozala bien beaucoup mission kitoko merci vraiment donc na oyebisa na groupe standard mobimba bozala wana ba les tigres bino nyonso bocha maboko na pat simumbi dizikasha za wana je crois à représenter ngai Mimika be à place azali je crois à représenter ngai wa madame donc ya kisongi atanda uche kisongi na okay naona debu okay na ngwana te
tozana Antoine tanga pasi na oyebisa Belmi la Rose Mami Nzumba. Donc femme selon mon cœur quoi. En tout cas tozana ensemble bakonza mboka pe bakota likambo yo dia na sali musala munene na kata mboka aidike pe. Donc ezala ka atende boke na ngwana o basala bobuzonsa bakende boye bameka boyede biso na ba oyo ekosenga ke basunga biso tozolela te po tolembaki ete tosala ke oto kwa kosala meza droit na bango na musala odia na salila ke biso atako ba kusunga biso te me batala tabana oya tiki ekoleka bien mukina alaki na ngoya kuluka kaka ya ngwana totala onu se likiza la lokola fallait ya bakapo na biso pesa biso force to bandinga vivre tolobi tozala bandinga ya kolia kate mais tozala temps na ba relation ya bien mais mutu na kwenda ye tutika koyina na merci na makasi na kwanza ali via azala makasi na kwanza ali Gabriel azala makasi na kwanza ali Fatu soki bayokisa bangu na soni soki bamoni bango lelo basimbani na loboko ndenge Gabriel na Diana basimbanaki na loboko basenganaki bolimbisi ekozala bien. Merci na bato nyonso vraiment nazomona bapel ezokota wa na yambana. Merci ya José tomona nimbala sima bye. Merci na ba abonné tout ya Congo Liziba TV émission na biso oyo ba vérité ana Congo Liziba TV. Je vois les appels bazo benganga leke chu leke TV bon ça hommage te to ça hommage lelo to ça wana to ça penza hommage ya Diana to ça l'effort pour et les bien. Merci na ba abonné tout. Merci na papa pour le fiki pour FBT Misalande. L'argent c'est pas comme les autres ou ça la mambe kitoko peut ça ana kati ya village panda na veni Goma mushi boya ebele bele esika ya kolia pondu ya limbondo bolia biloko ya bia nyaso ezala ya bia iloba dani senda pasha na pesi mbote bisiko zali bato tu bolinga lekechu bo s'abonner bonne ebele na chaîne na biso ya Congo Liziba TV. Jonathan Dayo bagezo diembela bato tu bolinga biso bo compter jour kolinga biso to mona ni mbala sima toza ozali 4e épisode je pense ou 5e donc ça là toujours hommage donc ça toujours bakambu ya Diana et tout le monde nimbala sima bisous bye. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous.